encourager bango et bakende puis na lobaka pe eloko momu kuna loba na ndimi ya vrai il a dit que gouvernement ba loba troté voilà bazo ganga troté calme ba osambusala vous comprenez eloko wana na ndima yango mais le reste ils a faux ils a déjà le lukuba alors président koyoka pe bato bongoté parce que écolaxo kenani ngana yebi oza combattant oza muta force nous attendons de vous de discours ba flatterie wana non on dit mangoté pour bato ba commenter que babi mukuna parle mieux que ba communicateur à IDPS non communicateur IDPS ba makasi parce que bangondi bazo sala président na bango mukuna lobaka moi deux fois en émission mais bango ba loba chaque jour ba parlementaire oui to encourager bana wana ba samsala alors masola Seni to suki epi pour président Seni jusque là Seni problème avec ba catholique ba boye na bango makambo ya injonction c'est tout même à soler au solo et comme il se go ba coterie ba makambo non mais ngai po la ngai fa ba zo sa mo voilà comme ça on sait au Congo ça ba marche la muka ba bima na lobi bon spécialiste na minona mboko na domaine wana bon nana kenda ko défendre Fati na nani na cour constitutionnelle na procès mais bien sûr c'est lui parce que na évité après oyo nani susu akoka na place wana ah ouais mais il paraît que monsieur Denis Kadima est un véritable expert en matière électorale expert awate az expert atangelango azanango mais Congo ya mboka mususu ba réalité erreur basali Kadima était un bon monsieur mais basuyé alors Congo il a bon côté dès que basuyé c'est fini l'image déjà batumba abonné à mutafati le problème ya ngwana mwana bato a tombé victime à biloba le confesseur religieuse oui bazana secrétaire confesseur religieuse président il faut tala bato la bien polo makamo il faut makambo oyo salima il faut bato azala boy boyo lingaka boy makama politique linga bato kwa ba mukuna te koloba te politique linga calme même plan isa net siko ba yebi que mukuna loba que mandat ya président et aussi la leloté donc ba yebi que président a oumela na poste a énervé bato au moins un communiqué comme ça il fait énerver les gens oh il faut tout ça la retentissement oyo ça là yo za nani ozo pesa ordre tu vois parce que Martin Luther King a na ba idée na lobi Martin Luther King akufaki andi maliwa yandi maliwa prison agangi bon siko akoka pression 3 mois na prison ndeko nanga mutu ekufi bon siko ça ba 15 mois net ba bisobo anga konda 250 coups de fouet na GLM anga sali mais puis ba bete ba fimbu fimbu nini yazo amuta yo mobimba bon a mobimba ye ake prison na voiture biso kota prison la kata camion ya oyi ba prisonnier tout bazo kota ba longola ka bilamba mutakala na kata ndolo na okita bo mutakala musako le ba moni yango soda mo ayabi non pas ça boum akangi asuka ma ya kena na voiture ya ba yoka malili voilà prison voilà merci beaucoup l'homme de Dieu Martin Luther King biso. Parce que moi, je me bats pour le pays. Je parle, je n'ai pas peur, je dis la vérité. Tu dis la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. N'a pas la tête. Maman Sarah Wembi, Maman Sarah Lina. Nana Ibsa Kabila. Nabi Orosala 15 ans dans le pouvoir. Ce qui, au récit, nous avons prolongé. Mais 15 ans. Nana Makoma, Bayamba Bisobo, Naïpsia. On se comprend. Naïpsa présent. Nana Lobara vérité. On se comprend. Même à Tanazolia, j'ai dit la vérité. Mais Fatih Sugo Zoumandeni. Fatih, ça va aller. Ça va aller. Fatih, on les gagne. On les gagne. Mobile. Tikata. Oui. Et là, au moins, qu'on freine pas, tu as des Congolais à Boïna et qui ont les casoutés. Mais ce Congolais à Boïti. Bato matata, ils ont battu des pestes. Si on a monnaie, bato la mou, bato quoi, Safou, Daniel Safou. Mon toit là-bas, sous-estimé était. Safou à matata. Ça fois ma tata moi na félicitations mais azanga position té muta Moïse Katumbi tantôt plus té muta Katumbi makila Katumbi mutu langa pete mutu langa ça dit pour mes ali Fatia so bunda ça la deuxième mandat pour s'exprimer très bien
Ah oui. Atika mboka quand même l'image à bien. Bon, alors, au sein peuple en 2023 a réélire. Alors, bon, tika relaxaki tout mais banga ba Moïse azobanga ba matata ponyo te ba betana en 2023 ba betana bon tika ba loi tsani wana biloko ba mabala wana distraction ba kande ba yana ba candidature na bango ba poser ba bien ba bima. C'est tout. Voilà, ça c'est tout. La démocratie. La démocratie. Façon au muku na zoloba on dirait azolaxaki président azobanga oh fati azaya kala mwana limité pembeni boye kengabwa pembeni boye mumbele ese omote mutu na ye ndenge za na azam arranger Bien préparé. oh na lela effort mais bato oloba on a changé on a changé na on soutenir président de la République. Le pasteur ne peut pas entrer dans l'opposition nazo soutenir ye Kabila na tikali tiliwa na nga naza reconnaissant na bolamu asalanga mage muku nazo boudé metolia Ah muku na azo boya FCC azo boya à moment comment vivre nos frères Nicolas comment vivre nos femmes mais parce que moni bitunga nyo sakena ngoti a vivre nos femmes or erwana tozo ba 5000 par jour ba 20 ba 30 ba meza ikuna zo to kere nyobo transport 2500 réunion à 2 jours to comme ça en 2 semaines. Oh bon, élastique. 3 sujets à l'ordre du jour. Tozuka moko. Toke na omilaye esili 2500 2500. Brouilla sousou. Toye lobby sujet à l'ordre du jour demi message tokati to bimi sur 2500. Troisième jour 2500 5 10 jours. Ti na suka 25 000 par moto pendant 10 jours. Ouh. Tactique. Tiens. Yo sangana mo muku na wana za kozwate. Citoyen par na jawap azui ake lela wanga na Kabila tikala yo Kabila lela muku na tika jana mwale sa yo ndima tolia kitoko ngana yo webi pas kana salon na yo ana tokelo kabula mbongo gawa wala bozo seka to seka lelo ekominga komi ero ba champagne bani abia melaka te muku na lokuta amelaka te nzambe na ngai tatuwande na suki wana suivre à suivre alobi amelaka basanga te moluba solo amela te mais il y a ça moluba mongo affermi on a bien préparé Maman Lina Sarah Wemby na États-Unis tika nga bena sala nakenda nga destino la costino Lille France boss Tanguy Brice Lolendo banda nani okome nani o mutazala na keno okome Valdi te mususu ana o Mutalika subanda akenda ti lelo to mona kayete na fundi ami de Bill Gates Trésor Timalanga fumo à Scandinavie Patrick Tshisekedi Jean Simayas Force Italia yo da côté à moi c'est ngana da côté à mobile c'est Mama Yas femme Veris Wemba Jackpot Biti Petit Nanga meilleur chanteur Kovo qui sont pas l'immeuble mozo mona na sa Isaïe Junior qui sont pas Sylvain Chouma na pesi montre pe na ministre Nabiso il y a finance oui bien l'actuel Kazadi Souka na ministre Nicolas Kazadi Souka na ministre Zama pa molai tika mutu nanga nini Nicolas Kazadi Jean-Marie Lukulasi yamaka téléphone Zamba pa molo donc na bénir Winnie Baruti na pesimbote na Turambomba Lembatable na pesimbote na Emenge jeu de ping-pong ouais Emenge Fortune voilà merci également à maman Claudine Louyeye na pesimbote lisusu na Jongade meilleur restaurant Claude Bill en Atlanta na pesi lisusu mote na Konde Liloba Maître Siza Soukama puissance Amikili na pe na pesi mbote pour na santé moins lokoan puissance Amikili Maître Siza Soukama véritablement na poto na pesi mbote na Bolavie apôtre na Bruxelles Claude Bill en Atlanta na pesi mbote na Inyongo Inyongo ana Inyongo na pesi mbote à partir à Paris na pesi mbote pe na Olivier Belesi voilà de tout le temps na pesi mbote na Weranson de la forêt le phénomène Mutunayoti voilà Pangi Nasa Moussoko Patrice le meilleur chanteur voilà merci à Ibrahim Menani Patrick Mboyo na Paris merci à Decris Konde un bon tonton à Paris
moni balobi tokota lelo biso nyonso na bilare butike tokota na biso tolata voya nsima mboka tala ayesali na ndenge na yo moni eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso. Tozali na boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.